là, et l'accident qui est débattu, il faut que vous expliquiez à mon dengue yebeli. Attends, moi je vais t'expliquer comme ceci. Tout n'a saoulé. Vous comprenez ce que papa nous dit? Tout n'a saoulé. Parce qu'on a cessé de vivre sur la tanga mon outil de l'on saoulé. Tout n'a saoulé. Et dim ta bimsi langa visité. Ok. Quand on a poto falim ta miminga poto. Pour ton information. Tout n'a pas musicien n'a pas tout. Ngana kenzera mo na bango na tika laki parce que na zena ba consultation ya magam na ngalibu tinga zo songa bia aken visa no bima kona matana zala ka déjà na visa edim ta bimisi na visa te edim ta zweli na visa te na zala na liste ya batu o passeport ekota tuna ba musicien tout ko prana bango tout kende ka tuna soulé je comprends ce que ba bilobe na bongo siko ne tinga de GCP singa na kanda pour déjà c'est pessi batum sur ma kanda. Si vous pouvez dire à épais kanda ndeni. Ce qu'on appelle ça émission pour expliquer que qu'un accord a bêti les bandes pour qu'un ait un compte à soulever ta bundela qui. N'en a un compte ya mobutu. Tant que vous comptez ba gazole, tant que vous comptez bateau, ba compter dans la ganga. Pour ton information tout n'a soulé. Madame Sobotou n'a pas se renseigner à ti. Son frère également m'a ramené italien, ça n'engage que lui et Nandé. Ce que tu remets où est la ngana faliamo. Tu te remets ce qu'on loue, tu es là, faliam et mina. Non, Ken. Nana Kenda Angola a fali, yo ya Angola ya soulé. Nana Kenda Angola ya fali, yo ya Angola ya soulé. Oh, Ken, tu sola bien quoi. Na pire esprit pendant sola m'a ramené yo. M'a ramené so yebité, ou tunité, madame Boutolo Banouté. Vous comprenez, madame so yebité, ou tunité, madame Boutolo Bade. Parce que si on a ça émission, dans l'on a des métiers dans ça émission pour le bibo yambanga. Soit tout le monde comme dans je vais expliquer. Au Kenya Angola y a soulé, au Yapoto y a soulé. Oh. Ouais, mais na ok. Abi me yo mo kando informanga balongoli kombo na bisoni ba na listed. Apollo bi video sa elo makambo. Ngako ya pasula sa na makambo. Na ebite lo bem so yondo ko sa ngai. Ken. Jet automata. Jet yobeta tolo automata jet, oui automata jet. Tout na papa no soulé na oso foka papa na yo soulé. Tant biso to zara na hôtel na ba papa na yo soulé, tant to zara na ne pixa na hôtel wana. Yo zara na biso to banda oya, tant to zara na hôtel. Tout na soulé aye biso so to zara na liste ko na jet wana. Pour une raison un mardi na voie normale de toyaka. Tout na soulé aye biso so zara na liste ko na jet wana. Si biso to zara na liste ko na jet wana, to rato kenda fa midi déjà ko na tongo yo ni elite. Tout na soulé so ken ngana to wele l'orchestre na te. Vous comprenez ken ngana to wele la ko orchestre na te. Pour na yebisa yo na yebisa ngo manike ngata mukolo moko te na kotikela ofingi la fali. Moto na finga moto po fali sepela atam comment on sangote. Et puis yimo ayebi ke na otika na ko sala ngote. Classe na tangite, éducation na zoate. Eza yangate. Eza ba classe na tangite ya ofinga, eza éducation na zoate ya ofinga. Azela hango pona ngate. Alinga hanga pona ngote. Ozomona. Ngaso fallait matsanga ba avion eza par rapport à ça te. Alors je suis très fâché na ba bêtise ozo ke koluka. Na cause ingratitude devant Fali. Maloba yo lobby eza lokola maloba ingratitude. Ce que chance ba baby ke danga ite. Mais et bien ngane na oke ko panza sango ya ko remercier moto te moto meminga. Moto fotel na billet. Moto zoli na visa. Yo ke ko beta lisolo comme c'est ça y était. Non, il faut retirer ma propos non. Non. Il faut au moins ramener le belo na silike na non tête depuis to yebana. So non silika boy parce que nous allons ba voice no tingela mobutu. Yebango. Na silika no boyte. Ingratitude oyo kende ko sala kuna na par na yo et na kombo na ngati. Et na kombo na ngati. Il faut na tina mobutu yebango parce que c'est pas moi qui le suis ingrate. C'est pas moi qui le suis ingrate. Nga da ingrate te na oya salelinga pona ke beta tolo na ke bitsa ngwedi. Nana besoin minene te pona beta tolo na ke bitsa ngwedi. Mbongo bien visa to zara nango. Mais faut calculer moko ezala poto yo to na loba ke to kende ya salaka. So iba na voyage poto te au kende poto te. Ngana madama mutu. So i mobile na ngasa kuna te na oya kuna te. Bana ko vanda ka boete
nzu déjà mon nanga na kenda te parce que na discipline na ye oso comprendre na discipline na ye ok nga na kati mo di kati penza ya kati orchestre nga na penza na vrai kati maintenant nde mutabilo baloba te éducation na nga te na mosi libala ebelo na yebi nakanga munoko ngana tokowelela kuta orchestre na jamais tokowelela kuta orchestre na jamais tokowela ngote pesaka sule merci makasi nde moso pesa sule merci wana po sule mtamati yo bavion pesaka sule merci tikanga na pesa fali merci na ndenge na mpo afali mtawo matsaka bavion tena ndema otela yo mais makambo zobeta ya cheti wana nayebi te so osola ngondeni nga président ebisanga biken pesa photocopie ya passeport nopesa yango junior mawete kamoi neti okomi osola mwa libanda moke soki okende na délégation ya musicien problème eza te mais yo oyebisanga yo moko keno nde eza boye bakombo na biso mibale ezalaki na liste bakati biso yo oyebisanga yango te oyebisanga te sikoyo biso mpe tobundela po orchestre te eme makambo ya jet privé kutu eza makambo ya tuna sule te po presi ye moko ayebisanga ken pesa photocopie no ya passeport epa nani junior mawete mais est ce que nga nazowela na yo orchestre ou bien nini nayebi te so nawela na yo orchestre kasi yo komi yo oza kolo orchestre zo orchestre yango kasi nga azowela na orchestre te nga nasola na yo bien siko yo komi olobaka biloko mosusu ya bien te ce n'est pas gentil kene nayebi so eloko mosusu soko oyebi te tuna ok nga nayebi so te naza kolo orchestre te mpo nga naza bafana te me nazongisi yo mpona kotalisa yo ke kokendaka na makambo na yo ndenge moko na ngai te ntongo sula asalelako makambo na osalelaka nga te omona ntongo sula azwaka na charge azwaka nga te kendaka na makambo na yo na ndenge na yo defandaka kombo na yo na ndenge na yo defandaka bavoyage na yo na ndenge na yo bavoyage na nga soko oyebi explication te oyebi explication te oyiki songa nayebisaka yo ke wi balingi kolo moso na liste ezalaki parce que babandaki koboya nombre et puis mobutu lokola aza très fort aza très puissant aye kobunda abakisi bakombo ekombo na nga mpe ye kozonga nakoki kozonga te mpona yebisa oke kombo na nga ye kozonga parce que mobutu abakisi banombre nakoki koya kozonga so te kozongela te mpona nda opesa bakonse rendu te na nde kopesa bakonse rendu te mpo nazalaki oblige te kopesa ko bakonse rendu surtout ya makambo na nga naza na nga mpo oblige te ata mpe nayoki ya makambo no naza na nga mpo oblige te ntango bande koboya bato ezalaki ke 28 personnes nde baya me na kati ya liste wana compte nombre ya bato 32 donc nombre ebakisamaki ekombo nanga ezongi na koya opesa konse rendu te ozomona olobanga kola orchestre te mpo nayebi makambo nanga koleka motu nyonso ndenge oyebi makambo nango koleka yo moko odefendre yango makambo na koloba yango te ndeni ebobandaka ndeni bosukisaka na sule na kokodefendre yango te donc ndenge nga mpe nabandaka makambo na ngai ebandeli te soka okokodefendre yango te nde nini ebandaki nakota na liste nasabu okokodefendre yango te yango nde natalisi yoki yo okowelela nanga makambo akati te mpona kokowelela nga naza misala na nga nasalaka okoki kowela na orchestre te parce que okomoluka neti ose compare na nga na yo epa mobutu oza yo na ndenge na yo mpa na ye nga naza nga na ndenge na nga mpa na ye mais namoni yo neti okomi na problème mosusu babiloko nyonso tu yo nde informaka boye nga na informa yo elo moto yo nde ozo informe nga balongoli biso na liste fo tosala effort tosala boye so ka oyo yo moko olobaka seke ya mosusu selo bamessage nao peut-être ya mosusu yo na sule nde boyana mno ya problème mosusu oyo osala c'est comme si yo ozosepela te nde sule osala ya mosusu bato makambo peut-être so oza na problème no na sule telinga te nga napesa sule merci mpo asayelinga effort nazwi visa presa so afutelinga billet parce que ofali yango selo bavoice no ya neti aconsidéraka bato te tio mata jet wana eza kutu ye te asombela yenga billet ndeni mais
foye bango ke faliana baza ndeko na biso pe ya famille ape ndeko na biso ya famille soki yo omoni yango kino eza mabe ndenge nga nakenda ye poto nzambe na yo alimbisa yo kaka nzambe alimbisa yo po ntina zo information ke eti badiete nde asalelaki yo badémarche eza yo moko nde oyebisa ye ngai yo oyebisa ye nga bongo yo nalobi kaka mokuse yo pesa moto amatako bavio respect sikoyo pour ton information so bato baolobela elakisi te kende bato baolobela yo faut ke koexplike bango ndenge yo oyebeli attends moi je vais t'expliquer comme ceci tuna suli ozo comprendre suli papa noti tuna suli parce que kuna sisi na zwi voice atanga mona otindela nsuli tuna suli edi mtabibisilanga visa te oyoki nga na ye poto fali mtamiminga poto pour ton information tuna bamusicien na bango tout nga na kenzela moko na bango natikalaki parce que nazali na baconsultation ya makambo na nga libu tinga azosonga bia akende visa no ebima kona mata nazalaka deja na visa edi mtabimiselinga visa te edi mtazwelinga visa te nazala na liste ya bato oyo passeport ekota tuna bamusicien okopeka na bango tout kende ka tuna sole ozo comprendre siko babilobe na bongo sikoyo neti nga deja sepesi nga na kanda po deja sepesi bato mosusu na kanda siko pepe di ayepesi kanda ndeni siko nga mpe nasala émission mpo na explike ke kena ko abeti libanda po kena ya na compte asule mtabundela ke nga na ya na compte ya mobutu ntango bazokonte bagazol ntango bazokonte bato bakonte na boduga nga pour ton information tunango sule makambo so botunaka bose renseignera te sofra ke aloba makambo na ye etali esalanga sike lue ye na nde na ye siko tokomi kowelela nga na ofali yango to tokomi siko koluka towelela fali amemi nani noken nga nakenda angola ya fali yo ya angola ya sule nga nakenda angola ya fali yo ya angola ya sule ken tosola bien ko na pere esprit mpenza asolaka makambo na yo makambo na nga so oyebi te otuni te malamu tolobanga